na moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus Le Nazarien. Bakangio plus de une année mai ningana kapamba te soki mai ningani seke eza pe zambala liboso te bakanga ozo reconnaître que zambala moso na meni mwa diambala nga ma whisky na nga ya imame okoma kozwa bana koteka foto lo ba clair euta na mnoko na moko euta mwana na pesa ki obana mibale bana na mibale obima bona pasa to na okoma kozwa badi oteki mingi ba kote ozalaki kuna na nini kote kuna ozalaki za kuto na komina nini la bombe bana obeti inane eteyo ah t'étais une makasi. Imagine toi que trafic d'enfants ils ont 20 ans de prison. Maintenant c'est il en est 5 mois. Pour toi dans la là. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazareth.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo e dans le monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazareth. 100% chrétien, toujours vos amis. Oyo miswe monate, matoye yokate, oyo matina na motema ya motote, ya mokolo abomelio. Bandeko, balinga mikati na kolo Yesu, que Dieu vous bénisse. Tobengisi bino nyonso, boya ebele na action. Ndenge boyoki wana, ndenge bolandi wana, date ezaka moko. 13 au 27 décembre. What? Passé dans 4 dans les jours, les amis, dédicace à temple, anniversaire de l'église, Messi, oui, campagne n'est pas y a faute, belle, capitaine. Ce soir, le Dieu m'a dit, c'est un moment où je vais enrichir mon père. Mon pasteur dit, je serai là, je suis au rendez-vous. Jésus-Christ est au rendez-vous, ça sera chaud. Comme ils disent, nous voyons, ébélé, qu'on vive le beau qu'on a entamé là. Obamwami na tem kitoko oyo. Intitulé Le grand C du temps de la Ngai le révérend de Kinshasa, Nakozala wana. Bien-aimé, Yope Zalawana. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre âme, le serviteur, l'apôtre Simon Ben de la communauté Messie Jésus. Je suis là pour vous informer ce que vous attendez mieux. C'est la célébration dédicace de l'amour de l'Éternel. Nous vous appelons tous d'être des partis pour venir célébrer, vénérer avec nous le Saint Dieu qui fait tout en merveille. Et nous vous avons invité les éminents hommes de Dieu pleins de grâce, charismatiques et des hommes capables à vous apporter une excellence de Dieu dans vos vies. Intitulé Le grand Seigneur du temps de la fin. Nous sommes à un moment où le diable est en train de se cacher derrière le dessin, derrière les images, derrière les sons. Et nous ne savons pas comprendre que le diable est en train de s'infiltrer dans nos abris, dans nos maisons. Et voilà, nous aurons des hommes capables à nous révéler le mystère caché du temps. Voilà pourquoi nous avons invité un homme de Dieu. Aujourd'hui, il est homme de Dieu.
Il s'agit de l'homme de Dieu Tierto du Congo. Il a été dans ce monde-là. Donc il connaît le monde satanique. Nous aurons un grand témoignage d'une personne qui était ex-sataniste. Et nous vous invitons d'être là. Nous allons prêcher la saine doctrine de Jésus-Christ. Je vous dis, ça sera un moment horrible. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est avec plaisir que nous vous saluons dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. On est ensemble, comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, il n'y a pas de souci sur le www.lesnazaréens.com, toujours notre site, toujours votre site, toujours un site qui édifie pas mal de chrétiens qui sont partout dans le monde entier. Toujours à mon poste, comme dit Abakouk, hein? Donc toujours dans poste la humble servante de Dieu, la princesse de l'Éternel, aussi la présidente du Parlement céleste, députée quoi. Hein? Donc tout ça, mitendi, voilà, mitendi, la princesse a quitté vraiment, na ma papa, donc, yebake, nzambe kaka nde donc soit tindi to kitaka. Donc je salue déjà l'apôtre Ludin Claude depuis France, yemta tindi la princesse, la humble servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste, kitana no poto yo kakabambela tozotala misu na biso ezalaka toujours na Congo toana biso na mboka bapaya mais misu ya biso na Congo nde makomi ezoyeba biso kake ntango nazali na mpasi ya kotala nga ntango nabelaki ya kotala nga nkola kotuna yo pasteur Ludin, l'apôtre Ludin Claude à comprendre que il faut toya kotala peuple de Dieu totala bana totala bandeko. Je pense que totala bomona mona ye la princesse pelelo akiti mpona na mituna otuna ye tola mituna otuna ye mpo mbongo na bino ezalaka ya pasi boluka yango na pasi ntango botinda yango fo botinda yango boyebaka ezokende wapi ezosala nini ndeka boyebi la princesse abangaka te nga natunaka esika ya ifo naloba esika ya o eza o esika ya e eza o esenge te nabalola maloba na ngai nakozala clair un peu lelo boexcuse nga na baquestion fo natuna mais tika ete nkola apambola bino avant de démarrer j'aimerais un peu tosambela ensemble avec vous avec ces chansons ebongo tozonga tobeta masolo yango. Bolingo ya solo emonanaka kaka na misala kotalisa bolingo ya solo kuna na ekulusu mpo na ngai nabika mpo na ngai nazwa bomo ya seko azali te oyo azali malamu lokola yo Yesu. Bolingo ya kolo Yesu eleki wolo na diama na talo. Bolingo ya kolo Yesu eleki wolo na diama na talo. Nanyango azali na bolingo lokola yo. Nanyango azali na bolingo lokola yo. Nanyango atonda na bolingo lokola yo. Azalite, 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 azalite. Balukanga na banduki po baboma ngai. Balukanga na bakadia mpemba po baboma ngai. Merci beaucoup, nous sommes déjà de retour au moins kaka keto kiti batuaza ebele. Donc l'apôtre Ludin Claude et l'ongona maman na église mobimba na saluer bino bambote ebele donc Nzambe apambola bino tozo kotaka déjà awa mais je suis vraiment accompagné de la part de l'apôtre dont je respecte beaucoup, Ludin Claude. Je suis avec l'homme de Dieu aussi, Nazomona Awa, ACR, Soripe, CV, Naebite, RD Congo, Association Christ ressuscité, Christ donc, Christ vivant. Sans plus tarder, j'ai dit bonjour l'homme de Dieu. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Déjà un mot pour les enfants. Je commencerai par me présenter. Je suis le pasteur Gilbert. Je suis aussi membre de l'association Christ ressuscité, Christ vivant et les représentants de l'association en RDC. D'accord, je pense que le peuple de Dieu sont partout dans le monde entier en ce moment. Baolandayo, dis-nous un peu qu'est-ce que nous sommes venus faire ici. Ici, nous sommes où c'est? Nous sommes à Mitendi, précisément
dans le secteur de Kimvula et pour remettre un don, une promesse que nous avons faite à cet orphelinat de la part des enfants de Dieu qui sont en France, remettre un lot des objets classiques ici à Mitendi à l'orphelinat d'ici comme la promesse a été faite. Merci, nous sommes déjà au mois de novembre. Je pense que le retour, ça a été au mois de septembre. Les enfants ont repris à l'école depuis le mois de novembre. Aujourd'hui, depuis le mois de septembre, à moins que je me trompe. Aujourd'hui, nous sommes au mois de novembre. Que pensez-vous? Vous en avez retardé. Il fallait que vous ayez des classes. Vous avez une association. C'est-à-dire qu'on dit en français que mieux vaut tard que jamais. En principe, c'est compte tenu à l'Olingue qui n'a maille pas la voie maritime, le temps que Ezui peut être comme à 4 retard. Mais je crois que nous sommes encore au début de l'année. Ça pourra toujours servir à quelque chose, peut-être aussi, pas peut-être pour cette année, même pour l'année prochaine, on en aura toujours besoin. Merci beaucoup. Je pense que vous avez fait le choix de maman Racheté. Voilà, c'est son nom. Vous avez fait votre choix à maman Racheté, je ne sais pas. Pourquoi avez-vous porté votre choix à l'association, dans ONG, parce que tant d'autres ONG, vous avez dans ma cité, dans ma nini, mais vous prenez choix dans notre choix a été porté na maman Racheté, compte tenu il y a promesse autre sala qui bien avant pour la orphelinat Oyo, c'est-à-dire que Azwa qui contacte Nabiso et lui avons fait cette promesse. Nous nous sommes dit que non, comme nous sommes des serviteurs des enfants de Dieu, il faut vraiment réaliser la promesse Nabiso. Quelle relation entretenez-vous avec l'église de l'apôtre Ludin en France, Nabino? Parce que je vis aussi qu'il y a il y a beaucoup de mamans qui sont ici. Relation entre Badongo et Boussala, c'est Bambongo ou comment, je ne sais pas, Botoye Barapé. En fait, tout ça qui Bambongo, mais il y a un nouveau représentant, il y a l'association la RDC. Et je pense que c'est la première action. C'est l'association de l'apôtre Ludin. De l'apôtre Ludin, avec tous les autres membres de l'association Bazakona, de Baporta qui choisit à ma personne, de passer Gilbert Matabaro. Dans le cadre de représenter l'association na RDC. Et c'est la première action on a Sala et Longo Nabango. Et je ne sais pas quoi. C'est la raison pour laquelle j'ai associé d'autres membres de l'église parce que je suis passé à l'église de Jourdain. Et sur base de ça aussi, l'association, l'église de Jourdain, comme déjà vraiment en alliance. Merci en alliance, comme vous venez de suivre. Je pense que j'entre déjà. On aura encore d'autres questions, petites questions à poser. Mais sans plus tarder, je m'avance déjà. Pour remettre Babylon pour Zali. Ah ouais, je ne sais pas l'apôtre déjà. Nous allons commencer ensemble. La Bible est koloba na Psaume 68 verset 6 que Nzambe na biso aza papa ya bitike. Et lokola aza papa ya bitike oyo tokuta kati nsika oyo ba ete baza na Nzambe oyo akaniselaka bango. Mais lokola Nzambe na biso asalelaka nde bato aleka nde na nzela bato, Nzambe aye kosala bandeko na biso ba membre association Christ ressuscité, Christ vivant oyo ezali na France oyo bandeko baza ebele na kati oyo ekambami na apôtre Lidin Claude nde bakanisaki ete na nzela na ngai en tant que représentant association na niveau ya RDC toya kotika bakaye lolenge tolakaki bino po ete biso na association nous sommes vraiment des hommes intègres et voilà pourquoi na ngolu na Nzambe toye kotika ba fourniture scolaire ba cahier et bieza ko bete mieux vaut tard que jamais yango toye kati nesika oyo pona ko kisa elaka oto salaki. Et voilà pourquoi nazali kolobete merci et pas ya bandeko nyonso ba membre association bo baza na France ba comprendre loko moko ete moto azali kosunga ba orphelin azali ko soutenir bango Nzambe akotika yete parce que moto moko te
adefisa nzambe mpe nzambe atikala na niongo na ye. Et voilà pourquoi toyekati na esika na kombo na Yesu Masiya ko remettre koli oyo officiellement na orphelinat oyo par la grâce du Seigneur. Merci beaucoup. Ndenge Kabolandi, tozo ko passer directement na la cérémonie. Je ne sais pas, l'homme de Dieu, une petite prière et puis... Ok. Tendre Père, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Nous élevons ton Saint-Nom Jésus. Tu as voulu qu'en ces lieux et pendant ces circonstances, nous puissions nous retrouver en ces lieux. Père, je te recommande ces instants. Je te recommande ces colis. Je te recommande cet orphelinat, ces enfants que tu viens visiter au travers de tes serviteurs, tes servantes, Père de gloire, qui sont de loin, qui viennent de loin. Père, merci pour ta grâce et que ce moment soit béni et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, on va ainsi prier. Amen. Amen. Donc, geste ya cérémonie nde tozo tala nini eza na kati ya mwa pe bombe nde bato ya Christ vivant boyo otikela bato na mamitende tofungola toyeba. Oui, maman racheté aux opusana parce que je vous signale que la présidente, je ne sais pas moi, l'organisatrice, la visionnaire, il y a association Saut de Vie. Hein. Saut de Vie, c'est maman racheté, elle est là, vous la connaissez très bien. Hein, ça fait un peu, ça c'est la 3e fois, je pense, dans mon aïe. Tozala naïe un peu kala. Les leçons na moni na mituna tellement belé ya makasi. Ya retourna naïe, mais quand même azwana no babiloko batindeli bana. Po ya tanga ne lisusu te. Mais atangisa ba, hein? Kala. D'accord, pour ça na kasi pembeni. Ah, apôtre François apesi nga na pesi. Ande bosalaka. Nde symbole ezala. OK, merci. Bafongoli na nzela te fo zora ke efongami na nzela te. Ndenge yaki na mai oyo comme apôtre Ludin apôtre Pasteur Gilbert afongolaki biloko na mla kitaki na mai alongoli ndamba apesi bana bandeko na ye tout ça na foko yebaka leko otinda biloko otinde pa muta confiance nga nalobaka na nga vérité nde eloko elingaka kobomisa nga me na kokufa te mpo nkolo na nga azali d'ailleurs azoki kutu le pasteur azoki na Juliette azofongola eza ya sika d'accord Juliette yango eza ya sika ok donc azoki na kozoka bozomona carton eza kaka bien eza bandeko mosusu babaya mpo atindela bato biloko bato batinda baya otika basi afongolaki oyo na banda kotala soki ezalaki na bampese na kati donc c'est ça baobjet yango oyo voilà apôtre esala symbole. Ok, tomoni surprise tobaki bakaye mais tomoni mpe bilamba eza mpe na kati yo moko mpe oyebaki te nga moko nayebaki te nayebaki te eza okengelaki ata ndambu te ya place moko te nakanisaka bafourniture scolaire mais tokuti mpe bilamba mpe eza na kati gloire à Jésus. Ok, à titre voilà. Ok. Bon, on m'a besoin. Ok. Viens, tiens mon gars. Ah ouais. Ils ont au nom de l'association et pas bande de comité Mamalam de Tobaki et Nzambe à celle Kande Bato. Bandeko bandimaki kobimisa mosolo na bango mpona kosunga bana biso bana bitike na kombo na bango ya puis koencourage bandeko nyonso ete bakoba toujours kosala misala boye po ete na nzela boye nde nzambe apambolaka di manière symbolique yango nazwi sake bakaye na bilamba napesi bino na kombo na Yesu Masiye. Tableau à bana, je pense, c'est ça. Donc, il y a un peu de symbole. Hein? Maman racheté. Bonne. Tukunate, ma solono yo beta ma donc ça ça ba mato ya bato. Est-ce que tu reçois non? Vraiment. Le bana sengo ne zani na biloko ozui. Esengo nanga za makasi. Esengo nanga za makasi.
Premièrement, na pesi na mbote na bandeko bakanisi boye mpona sodevi. Nga mo pena na koka ete ba problème ekomela kinga ezaki matolme belé. Mais tema ke musala nzambe tozoko bakaka na pesi bango surtout mbote le Christ est roi, Christ est vivant, nzamba lola pambola bango na artio basali. Pesi nga na nesengo makasi. Naza surpris na beki bakaika na babiki na mona bilamba adon seke balati sinkolo na bango batangisi Christ est ressuscité, Christ est vivant. Nzambe apambola bango makasi. Mpona nga pena mpona koyebisa bango ke bakobala musala nzambe. Muta décourager bango te longe mabibi lobi. Religion malamu na Jacques 1 verset 27 ezaka s'occuper d'abord orphelin pe ba veuve. Malamu ka nzambe lobi to sala bien na Esaïe 1er verset 17 lobi to luka ko sala malamu na ba orphelin na ba veuve. Donc bango baso sala yango nzambe lola kanisa bango. Mama kasi na ba vexé hein. Naza motei. Merci beaucoup. Namoni au précipité un peu mbango devant senga metkana tuna motuna ponga vraiment mituna et qui makangate na munoko kolimbisa un peu eza ba question ba batindinga na tuna yo. Eza pe ba question to yoka ki po yo moko euti pe na munoko na yo lobi ko zaki ba problème. Ba problème e la ka ba toi. Nkolo pe kaka nda bi soke ye oza juste hein. Ye moko a redéfendre yo. Mais namoni moi santé kiti na ebité moi zemi to nini hein. T'es zemi santé kiti na ça que parce que il a 5 mois dans la prison pour pourquoi maman musala tellement que jalousie l'équipe na RDC donc on a no fouté là le pont en fouté là ça l'équipe m'a fait ka tobi makuna pour l'équipe bateka le pont na bango pour bateka le pont na bango na malembe ba ko fandi sanga que to bateka le pont c'est bon eza ONG pour la kobimisa ngo commune yebi en quartier yebi en pardon maman racheté est-ce que ONG eza ONG chrétien ONG ya ndenge nini eza ndenge nini mais quand on expliquer ba tout lelo balandi ba yeba. Et ce défi, premièrement, il s'est mis en avait pour dire que c'est chrétien. Et ça, il s'est mis en avait, na bête kalisolo partout, na monté surtout, ce défi, sur salama, ils ont via maman racheté. So, on a beaucoup la rabat orphelin, pour moi, la orpheline, na vie à orpheline, na kena qui chègue, na beaucoup la rasuba chègue, na vie à qui chègue, pour la tika qui n'a parent manko, et ça, maman, na papa, ça quitté dans un pandi manko, et moderne pour kempe, souffrance, c'est le cas, moi, ma casse. Et ça, qui n'a qui chègue, so, na ça va ma veuve, pour maman, na sa veuve, so, na ça va orphelin, pour moi, les bis souffrance, orphelin, so, na ça va chègue, pour moi, mon père, les cas pendant 7 demi na kishege menza malola kangolanga ndena bisaka nzambe soko kangolinga na vie oyo tumaka za ya pasi natama musala musuna osalela ote na kusangisa ba orphelin oyo bakufeli parent moko pour le bina tonga ko mashege te pour ba problème ngana kutana ngo ba kutana na ngoti be ba shege na kolinga la longola bango na balabala na kaza ko vie kishege na ebiongo makambo na sala so de vie. Merci au sala so de vie ndenge lobika ozaki shege makambo patati eza masolo bato déjà bayebi moi to beta beta ngol susu eza teza kande boyebi wana mais na ngina tuna yo la kozaki kanisa osala osangisa ba shege boye na mono baksisu ba veve c'est que esimba donc ozaki kanisi ya kozwa ba shege osala wapi makanisi kana na ba miso bato hôtel la bato po yo zaki na bito so na mbongo oyo osangisa ba shege yo moko bana babike hein la charité bien ordonnée commence par soi-même obandaki yo moko to ndengeni po zaki ne loko toni tant on a vu les canisios on a vu les canisios bandaka la bana sur 2003 na yo banda on a 2010 na osana na beach je pense que tant au grand bac ezalaki bandicapé on a handicapé bandeko ba yebi ki na za personne vivant avec handicap so na temi boy protège de telemisinga alors on a zaki na vélo na nga na loko na grand bac na osala trafic Brazzaville Kinshasa eloko futa kombonga bandoko futa wana e bandoko pesa chez moi vertige on va dans jour mozuma 500,000 loko osala ngo ezate alors mko musuna fanda boye prophète monde a rappelé nga abi moni mbongo zozo nzambe ndazo pesa yo zana ve moko sala nzambe réfléchir bien sala la vie wana musana no kende liboso tant on a fait nga raisonner veni nga na sala nzambe ndela ko lala ngamoko Dieu m'a parlé ngamoko ke na sala ve na zaka na mkolo moko na zandu ba betanga presque butuma ba shege belé na zaka presque la goni de pas wana ne sala nga ve wana nda parti nango nde bandisi ko kende kotala ba shege na balabala nesina longwa na kishege ma kama kozonga kuna kotala ka bango ko yeba neni bazo vivre tant na ko zwanda ku pesa na bimaki nde na zwinda kwa pa ya liboso ya chambre ya na salon nazo boko la bala nde bato sekete musala eza yo moko te musala nzambe fo linga obeta mbela bato mawapi ba soutenir yo musala e liboso bato saka na bichi na ko kwe ya tango ba ju grand ba ngoli ba ya ba dikato sa suka ya ko kwe ya bike ba c'est zakaka bah tu vois singa bah sepela la maman a racheté parce que aux a courageuse donc vraiment courage na yo mais tout quand on a masole comme la kio maman racheté ça libiso un peu mawasoni et sur qu'il est n'ongo le bakangi au plus de une année ma ninga na rapamba te
soki mai ningani seke eza pe eza mbala liboso te bakanga ozo reconnaître que eza mbala liboso mbala liboso bakanganga na bato babi eza mbala liboso te ya baje oyo osalaka nde naza wana nazalaki cheke demi bato bazali bakoza batemo na nga nakota ni conteneur mais na kishege oyebi shege moso nameni mwa dia mbala nga mwa whisky na nga ya imame oyo kaka na balangala natikala kokanga nga ata na susi ya tite moko nakota prison nauti susi mpona bakisi ozala nango kisi wapi eza kaka nde nakotambola nanga kaka naotambola nayebi ke nde nazotambola boye natambola na droiti mpo leta azwa nga te namona balabala minti wana mama na nga azalaki na tanda kolanda nga na commune profete na nga ata amandi moko ebongo ndenge nini yo komi koutilize bana oyo yosangisi okomi misu babi ozoteka bango misu balobi ozokomi koutilize bango misu babi okomotina bango na kindumba nayebi te mais kana oexplike biso na mpo bakestion eza vraiment ebele lelo pika pende naza na yo mama eza mpe malamu na bandeko ebele balingaka mingi balandaka nga bamibendaki mwa moke selo histoire mais oyo bato bazoloba yango na te mama rachid baza te oyo bato bakomi balobi moto adécourage na nzambe moto adécourage bino te mosala nyonso tu soki bitumba eza te eza yango ya nzambe te nga moko nde na banji toki bakondana nga 15 ans na prison ofuti mbongo bimi nafuti te nazalaki nango te soki nazalaka nango nde prison mpe nakoma yango te ntango bayokaki ONG batie bango nyonso tu mutu na ONG babiki ONG ezalaka na bamoyen ke so tokangi ye akobimisa mbongo mpe mali chance mpe teko bakanga nga ata 1000 fois na pamba nazalaka nango na ndako te mbongo nyonso batindelaka otikala suta eloko te nazalaka na eloko te mpo nakotaka mpe na maladi nazalaka ata na 100 francs te ntango bakangi nga na komi nalali kaka lelo bino ntango batindi nga parke basinali magistrat wana za président ala bamoyen ntango mpo magistrat nakota prison dossier na nga eza na preuve te eloko moko te basala bankete nyonso tu bazwa te preuve bete biso esolo ezalaki nini okoma kozwa bana koteka foto loba claire euta na monoko na yo moko euta na monoko na yo te mpo oyo moto obandaki lisolo yango okoma kozwa babi oteki mingi bakote ozalaki kuna na nini kote kuna ozalaki ezalaki na komi na nini na bumbu babi oteki mingi okima kote okotaki ndelo kwa bayebi oto obandi su masolo kutu esika moko na oyeba te nzambe soko nini alingi asala nanga awa moto asali biso ngo nde kado ntango ayoki nga kaka nazalaki na prison suite ya lupango wana boye nde asombeli biso lupango basombeli biso yango kado ozobénéficie lupango moto asombeli ngango ayokeli nga mawa ntango ayokaki naza na prison kaka bandeko balandaka nga wana abisinga makachete bayebisinga oza na prison nga bia naza na prison tala bio tala nini mama rachete loba tala ti nga ndeka na oloba tala nini na biso tala nini batala mona oka ndengo komi tala nini yaya ekozala péché makasi nzambe alola tikanga na vie te soki ata mokolo moko nakozwa mwana doption kuna adoptaka te bato apo te ebele bayebi babenganga makachete dopte mwana kingani ayebisa bango jamais so babangaka nzambe bakooleka mpe bango baloba na place solongo ezalaki nini loba nani solongo yango oyo kasi lupango wana ezalaki mpe bateka yango na 3 parties na 3 mabota ale moko azalaki wana azalaki cousin ya kolo lupango voisin na nga tozalaki nde bandaka kokangama ezalaki journée mondiale ya baenfant mondele mo bayaka kotala ngai mpo na journée mondiale ayaka le 16 juin bayaka kotikela nga babiloko mingi ezalaki boatilaki na bacarton nde bango balingaka logique ekoti na ndako esalaki mwa pitopale epesi mwa jalousie moko boye onga ndenge nini nde bazoka kotala nga boye mpo na kotaka na lupango wana kopo te lutu te donc ata babemonakela komi na 3 porte na kati ya lupango wana nzambe azosunga bato bango moko kosala nga visite esalaki mpena jalousie nayebi ke mokolo avakanga nga kongo mikili eyaka kotala nga bayaka kotikela bana bafufu bamasango nayebi soki epesa jalousie mais nazalaki soki bana na nga boyotikela bango boye fo nalongola ata biki moko napesi mpe mwana voisin wana ale azwi mwana moko nazalaka na ye bato bayebi balandaka mpe mwana wana komona ezalaki Christelle abisi mwana wana aopi $50 keloko naomema otina ye mwana mama natina susiete na maboko corrompre moi naopi $50 keloko corruption keloko koloba ke opesaki mama rachete mwana pa ayebi te opesaki mama rachete bakomi na susiete batuni opesaki nani mama rachete aza wapi o mama rachete aza te mwana fandi wana mokie te soda moko azalaki pembeni na bango wana ayebisi yango te fo tolinga mama rachete nimero nde tosalaka nango tobenga ye babengi nga oza wapi nga bina aza na bandala otelema tozwa kozwa yo nga mpe na telemi oyo tozoluka nga bika bavisitere na nga nde bayekoluka nga nata la polise bazwi nga mamoko fenake na susi adange susi ati te bamemi nga na coin toli kosola siko oyo te mama rachete problème eza wana tomoni voisin na aye na mwana ayelobi ke mwana na apesaki yo bana mibale omema bango na brazzaville okenda koteka bango na brazzaville ngai ngai si bango abi te tokoma na susiate susiate te eske makambo te ngambi na makambo wana te bino ozwi nga wapi omona nga bokenda brazzaville na ntongo bo bino bakanga ani babakanga na 9h bon siko brazzaville wana kendaki 4h na zongi 8h po bokanga nga na 9h to ndenge nini ça va c'est comme ça biso lobenga na commune
comme soda ngo pazana bakanga na yena bino boke no sama kamwa po awabebisa réputation na yo to meme toke na komi to komi na komi pe ndo tuna biso jingabi voisin yeyo mwana tango mo déjà ke ngaba yena ngana ba policier wana mwana zui vertige ngana yebi na ngate mutabise ngana loba papa leki alobi na loba ke apesa nga $50 na pesa maka acheter bana mibali na tili bango bana ngo ya age ni oye bana ngam na zwa ye comme na zema bota mwana pa na ngai ngam na bokola kaye siko mwana oya pesa kinga bana ngo ya age nini kombo nini o moko sana 5 moko sana 3 comme na ngo nani kombo ezate est-ce que ko pesa nga sika ba para bana na bazala ba mwana na ngate siko tema ke la police yebi déjà que ça ONG ba biki ba kolia mwa kwanga ba benga pembelo maka acheter to bomba moto comme bébé maka mwana te siko sana mwa 500 na opesa biso ambandi $500 na sima ngombe $500 na minute oyo na kozango wapi pona salini pona za $500 na pesa bino oh c'est comme ça comme olingi te to tindo parquet ba bengani déjà na magistrat na parquet kuna oh ne to tindo mer mo boye poza ke tombaka mabe tombaka tangu mama olifa lobi ba oni jene se boko la kabana ba sala ba trafic bango tombaka mukoko olifa lobaka makamwana na formation nde ba profitaka na loko wana nde ba yoko zwangai temake ezaki ke mama olifa sala lobela kiango batali po boko la kabana mesele ki basala ba mais là déjà bo tokeno musika te là déjà ba lobi ke mwana moni alenga ki déjà oyo atali bo préfezate fallait batiko kawana au moins que ba memi opena ba sengo ata senga temake na zaki na ngote na mwana tiko tele porter ba en plainte na porter ba en plainte ninga ni le mama leta na yebi ngote ba na suka na yebi ngote na ba porter ba en plainte nini ngai si ba c'est comme ça na ngai na soda wana donc soda wana fo futa ngai na yenda ko futa bino mbongo afuti nanga po yende mutu ayena masolo wana oh c'est comme ça parce que soda na ba memi mpanzi ka ba menga mpanzi na pesa bango $500 na biso ke na $500 te bon pesa bino nde ba mukolo pe ba o me mabata komi ba parquet na parquet na parquet ba na fanda 2 semaines ba sambisa kangai te ma procureur a parquet kalamu asala ba visite na ba chambre aya kutinga oyo momo sina ndikapi boye yesa ni na si procureur na samba te banana ya bakanga po ni o balba na sala trafic d'enfants est-ce que bike maman le fifa to lobela likambo yo fu balandelo nga simo document nga oyo mikanda na nga tango ba nombre na bango ya liste ya comment la nombre combien bana bakoma le roi 24 bana kindi ya bumbo tika bango jusqu'à bana bumbu na tika kimingi ba jeune fille ndoli bango ne sotu na yaki na bango yo na mwana wana oyo batinda obaki bosuka ndeno osundo na sundola mama nani osundola nini comment c'est possible ngana lesa ka yo za mama kayo te mama apesa ka ngai eza mauvais souvenir na tikala na loko mwa mama yo za mama leo bato batindaka neti boye leo yo ti batinda bilo batinda ngo pona mama rachete te batinda ngo pona bana wana leo yo zo bengani bana wana donc disons azana bana mibale mwana ngo apesa $50 azaki na mwana mukie na maboko na zemi ya ko soda wana kangisa kanga sape na yeba ke zemi wana sana ngo ya soda wana kangisa ko dirija bana ngo bien te bana ngo ba zemi aza fois ese tokanga mane ba porte ata bengi mwana tinda mwana abike normal donc anda ko mwana zaki jeune fille que ça laki déjà à 19 ans elle est jeune fille donc laki kope bolingo na bango ni ba profiter ba sele loko wa ko beti inane ete yoni tete nga makasi ko bandela ngo sute na ko bandela ngo tete pona sala ka ngo te na ko tika ko sala ngo jamais ata mukolo moko te tinza mbaoya na ça anda mesoko zwinga ite na ko sala musala ti ozonga imagine toi que trafic d'enfants ils ont 20 ans de prison mais nga c'est une année 5 mois pour ba landela nga pour foutre mbongo bima na ngote na ta poto basangisa ba mbongo po batindela yo obima mutu moko te na poto ko beta tolo nga na solo bango soka soutenir ka sodevi atika soutenir sodevi na lokuta mutu moko te na poto apesa $100 ou pas pesa $100 sangisi abimsanga na prison mutu te merci maman rachete tozo ko pe bayebi yango pete na poto bato yebaki bato bazaki mingi na ngai mo ko bomla mo ezala ki tana yebisi bango ne ba memili solo kuna na poto to beta no masolo mususu pe to tika nano inane me to beta solo ke bato poto batindeli yo mbongo ebele batinda ngo pona bana oyo batindi mbongo ebele mais tozomona mama racheter so de vie ezo kendeli boso te condition ngana yeba lero zaki na kuna ba condition zaki ya ozipa bilamba ya pembe moi zaki un peu trop sale mais toye ozo zipa ka bilamba entre ta mbongo na biloko ezoya ata les églises oui quand le pont ba pesi biswango tu église mama tu peux l'église pour bana nga ba message déjà ensemble ma pasteur ngamo na zaka évangile ça bien confirmé maman la ngaye émission yelengi émission yele mais na début ya discité bi ozo précéder ma verset biblique faut la hôtel ce que na musala nzambe musala so na sala na mayele mabe ma rachete non yo mo
Moi biko na mayele mabe. Na mayele mabe le logo te. Oso ba peso lo pang pona ONG. Mais aussi sous ONG msusu obambi église. Na sali ONG msusu to sai déjà une semaine, des semaines to ko dimanche. To kumeli wate. Oyo yeta msusu na teke église pour beneficier tu te. Mingi na sambela ka na ba veuve na ba orphelin nanga. Obati sous ba veuve. Ba veuve bazalaka déjà sous ba tali ba document nanga ba histoire nanga na sortir na émission nanga na présenter na zakana ba veuve na zakana ba handicapé. Donc tu empêcher ba handicapé ba ya awate un peu de distance. Ngamona yo bakisaka bongo baraka bongo sikoyo a oti église comme église a oni lien de refuge accompli bandimika bana oyo bana nanga ozo utiliser ka bango même faut pas ça basala nzambe tant on suit déjà mwana oyo aza orphelin faut la kiseka na papa moko eza nkolo okoboka kata mukolo moko mais pona nini te na peso idée neti bosse c'est église parce que no batio maboko ti au mama batanga maboko bakosakanga batiaki yango quand batanga depuis 2013 hein. Depuis 2013. Mais non, il faut le pasteur ni. Na assemblée évangélique tout est accompli pas pasteur sinon ilunga. À la peso penzela sa l'église. A pesanga nzela na sa l'église. Banda na bima prison abisinga bi omoni nyoso pour la na négligence à sa l'église. Ba évangéliste c'est tozana bango apesa bango ba cellule. Donc ngai sikoyo ke bomakinga esi kande ya kotia cellule l'église c'est ça la quitter. Bible bitoke ne to mo ba disciple mama. Na ina mitendi na jeu espace. Donc comme c'est ba disciple. Mais ozomona te likambo eboma kongo eza likambo sangisa nzamba ebiso osala boye yo ke osali boye nzamba ebiso ke tonga masuwa ane ezala na bakude combien ezala boye eza boye yo ke obakisi bakude na yo omona te ke makambo eboma yango wana baeglise ono tozala ngo ezosala batrouble te okoko maîtrise yango te mama rachete te yo susu osali so église omona te ke baotya mobulu te bana oyo ntongo ozobokola bango nazomona bango na misu mais kati na bango nayebi te fo obanga nzambe nayebi kati na bango te bana oyo rasire nga ba chrétien bana nga basambelaka misu nga naomona te omona na misu na bana na benga bango benga bango ko ça va yaka chrétien moko aya nga nangi natula makambo ya bible chrétien moko aya awa masolo tobeta te mwana moko aya napese mbote mwana moko aya napese na mbote awa yaka bon apeka courageuse lokwa yo tobete na nzambe maboko yaya baluka na boye bonjour pesa bato nyonso baolanda mbote bonjour bamama bonjour bapapa kili tokotaki ya mokolo nini église na okota na ntongo okota elobi boza na église mokoni boza na église mokolo nini na mokolo nini na ntongo ya lelo chaque ntongo na mokoni botya bakili tinalika ya ntongo na ntongo oyo okotaki kilt église bateini merci otangaka wapi na bungula bungula na futa ya minerval mama nani mama prudence mama secrétaire mtafuta na minerval baparents no baza wapi baza na mandako donc ozana na baparents oza orphelin te papa na mama baza wapi mama aza na ndako ya mosala sikoyo yo kosala nini awa baparents nao baza yo kosala nini baminga okaka yo mo moto ya komitika okomaka nde betele biso na lisolo loba nanu okoma awa ndenge nini okomaki nabima awa wakina komba ya kotika te toyaki na ina osali bamikolo combien oza en classe nini 4e mwana 4e d'accord donc bino mo bozomona ekoma te oyo la princesse alobaki oyo la présidente mwana mosusu aya te yo te nazoluka bato balati bapolo oyo aza courageux aya donc bana ngo bakomokima nga bazokima ngai lero ozoya préparé mpe na baquestion yaka awa bonjour kombono nani Annabelle osali bambula boni awa esa mikolo ebele bacombien otanga wapi natanga ekole nini nayebi te tokoti asika ekole oyo tanga oyebi te tokoti ekole sika na nayebi kombo na ote osali combien de jours na ekole poate ekole onga tanga ata na ke lelo deya na okanga kombo nango eza kipesi yo sikoyo kombo ekole na bino ozokanga ngo te ndeni kombo professeur na bino nani
province. oyebi te lobi bozwa cours Lobi toza deya congé détente. boza deya na congé détente Eh. sikoyo oyebi kombo ya prof te oyebi kombo école te oyebi kombo eloko te Comme ekona na ye te mpo tokotika mingi te. kombo papa ya bino nani Papa na biso akufa kombo eza papia. o mama ya bino Mama na biso si mama na biso kombo ezaka mama Mireille. na mema a Mama Rachete. azwaka wana Azaka na nini na Selemba. na semba koteni bokutana ni koteni ezaka précisement koteni Kota Wendy. kota wenzi oyo banda okende wapi outa wapi ozali na balabala te nayebi mkolango Nafanda na mesa. ofanda no na mesa ya ye aishoni Nafanda bongo abi atuninga so tozala nazala na ndako nga biti nazala na ndako te. ye mo mutaya bandi otuna ozalaka na nda po abetelanga ye mo abetelanga so okosi na oyeba Te nakosi te. atuni yo ozalaka na ndako Nga yebi se nazala na ndako te. Alobi ke entre te ozalaka na ndako awa papa akufaka na mama sikoyo nga abimi sikoyo libanda. Mama Rachete sikoyo alokoti nga abandi obokola nga. osali bo bambula bona mama Rachid Tosali na bumbu yo ozalaka na bungu nazalaka. oliaka bien ozalaka bien omeseleka na bien nini yo omona ya mabe pa mama Rachid Elo te. obanga so otikala opeso bakaye te Elo te. Alata biso bien, alesa biso bien. est-ce que yo mo mpena eza boye olati bien si totetemi no mpena boye olati bien merci tozwi mpe mwa mobali moko oyo aza courageux bonjour bonjour comment ça va quelle année Je suis juste oza en classe ni 6e primaire. 6e primaire osali bambula boye na mama Rachete Toumi na maman Rachete. azwa yo wapi Azonga na magasin. obanda oteka nini On a teke lo tina on a tenga na kabu. azwi yo ayebisi yo nini arasira yo nini na vie Abenganga mwana yaka. Apesanga $10 na ke changer le. Apesanga $10 na changer le $10. Yana ya tuni ofanda na mina fanda isikate na libanda papa nanga kufa. Mama nanga sika kenda yibana te. Apa binanga ke esi nakozwa ofana na centre nanga. Na bi problème ezate ya benga pe. Tumofana ya centre na bumbu. Na bumbu tosali tuumi na bumbu wana après tu na camping. Là tu na camping tomani bangomba. Après papa mo voyé asami biso lupango yango tomandi fanda. d'accord tozongeli mama Rachete Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Mamae, car l'heure est déjà venue où Dieu cherche le vrai adorateur qui adoreront en esprit et en vérité. Ah maman, bien-aimés dans les seigneurs, vous avez longtemps entendu la sortie officielle de votre album, de notre album des 0 à héros. Maintenant, le ciel est grandement ouvert pour vous offrir sa bénédiction qui est ce nouvel album qui contient 6 titres que vous allez beaucoup aimer avec la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Bokwala, humble servant de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez que nous avons comme chanson l'échec n'est pas la fin. Tuka Ezali Soukate, Likamo et Sukisayo, Ezali Soukate, la chanson inspirée du ciel. Signe de référence. Oza ilemo, oza ilemo, toza bilemo, bozali bilemo kati na nkolo Yesu Masiya. Tonga pelokole, tonga ekomi, tango ekomi ebelemi na porte na yo. Jésus veut te visiter. Yesu de Nzambe, la chanson Yesu de Nzambe avec la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Bokwala. Yesu atikali na kaka bisika fandi aza kokota na ngwende na ye. Jésus mon amour, la chanson Jésus mon amour c'est pour vous bien-aimés dans le Seigneur. Et enfin, l'abondance du cœur. C'est pour très bientôt votre album des 0 à héros avec la princesse de l'Éternel, la humble servante de Dieu, la sœur Tiffany Bokwala. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est déjà en ligne votre album de 0 à héros. Pour tout contact, veuillez appeler le 0033 64 67
87 037. Vous serez servi de cet album. Que Dieu vous bénisse car le ciel est grandement ouvert. Maman racheté balobi ke yo moko bengaka ba to ebi na ba ONG zalaka bato bazoya kotika bana talembi bana na ye to bana bayebi po sanga ONG ebosanaka te eyebanaka nango soit mutu akoya ye moko to nini mais yo pesaka na $10 kende ko changer so muta changer nde sima ozuye na ba jeu de mots te ye zalaka ke to somba crédit mon garçon ateka crédit alobi an échange te abana ataki pembeni pesa bateka au pire. Est-ce que na fandi ah non la personne va avec handicap donc so on a ko déplacer tena na arrêt dans la monnaie na bisenga changer mbongo sika to tala ye pour la tuni garçon na bia yebi ah na confiance comme ko kabila bia yebi to tindi a changer mbongo aye nango so ka te baka ki salité ah yo salité bonenge ni les garçons ko to tikala kana tuni leki na ngati alala ka awa mo mkolo boyo alala ka awa parce que pe boyo te akoli boyo akoli maboko nanga na ba so na ba na ko zela ba décembre 2010 so ye na bosanité tant la monnaie selte bongo na rotike bongo te na senga biso na memio na ONG nanga o fanda kimia ona ofanda kimia na tuno tanga ona sika so na 3e bongo 3e itile na moi lelo tanga soto ona yebi na nga sute na tanga na nga sute na no fala ko na biso na mona ke sute nga bana ba kakarati na zui na ko tika itile na moke selte bongo na memie na ndako ta na memie na sangisi na baninga na soigner ye na lakisi baninga ke onde ko na bino oyo azali témoignage vivant mukolo bazokotisa nga nazokota prison ndeti lelo nakota prison ndeti lobi temanga toyebi nazo ndenge mokili ebongisaka makambo nango te nde mpenza mabongisa mpe toyebaka te baye kobwakela ngai ye lelo lobi nakoti prison nayebisi mama tabita basecrétaire na bi omoni mwana oyo mbula nyonso nga na kosala na prison nakokute na Sodeville kaka ndenge Sodeville kozala na bomoi po Sodeville nzambe alakisaki mpe bato ke Sodeville ezalaka ya nga te ezalaka ya nzambe ti nazalaki na prison Sodeville bazalaka okipango bapotre désiré nini association etindi biloko oyo ebanda kosokipe na Sodeville me nga azalaki na prison baoyo otikela bango biloko ya kolia bazotikela bango mpo mosala ezalaka ya nga te mosala eza bato ya nzambe oyo bayaka batikela nga ye moko naza na mosusu moke baya kotikela nga ye moko j'étais ba relation nini oentretenaka na ba ONG mosusu bon nazalaka kokende na baassociation ya ba ONG mosusu baprésident nyonso to banda kokutana mais suite esalaki na tika nano ba ONG mosusu jalousie eleki 1 2 bakotisi so kilti makasi bakomasala mona baye opesa biso na mona na mwana oyo ntango okende otika bazwi bango basango mpa na nga te mpa banga na mitelemela basala yango na Debora bazwi mwana pa présidente moko boye na veni kulumaka na bumbu bana na misato bapesi bango lelo lobi na ntongo moko akufi na 11 ya mosusu akufi sikoyo tokocomprendre sikoyo ntango bana bakufa fumulake bazoprécipité bambongo ebembele ezokutama na onière mais lipa boye baya otika te po basipote yo bien fo otindela bango bana mibale to misato atalaka makaka eloko wana bengango jamais nayebi se nzambe boye mosala oyo eza ve nga na osala mpo na nga te nasala yango mpo na yo nde okomandanga nasala yango ti opermetaka otouche mitema neti ya association oyo esomela bango kaye nzambe natouche bango omoni nanga babiloko kosala baassociation te mpo ça c'est occulte ekomi makasi bango mopesi avec intérêt donc opesi na gauche babombeli o problème moko boye na mama rachete nga lingo aloba nanga vérité tokomokita na biso mpo toya otala lisusu banza ete bandeko mosusu baotindanga lisusu na ya eza mbala liboso me eza mbala suka te tokomokita na biso me mama rachete na kotala vraiment na misu na botali na misu ata bandeko baolanda biso totala na misu mama rachete c'est comme si ozozwa vraiment soin ya bana yango te na botali vraiment na misu franchement tolobana na solo baloba mai kutu awa eza pasi bakenda kozwaka mai na source mais baza na ta bango nyonso tu bakitaka na source kosokola baza na ta bango nyonso tu basalaka bango kutu mpona nayokaki apatre baka ya tongo tamaka koya tongo wana namaki ba 8 heures déjà fois ezala ata babimi kilti matinal na bisi bango moto adeplace te mposo bakiti source baso okei kuna ti sikoyo yo moko ozonga sikoyo te donc mwa mai wana monene ata bakokota na mai wana bazongaka noki te na telemelaki bango motu moko adeplace te mposo bake papa Gilbert aorate bango tala ningai bazala awa merci na boyi baquestion mpona tala bien to nga nalekisaka mais bomoni ke mama rachete akokika mpenda ta yo vanda kwa meli epesi attention avant. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Lilobano ya suka ezani. Comme na maloba suka. Oko telema po loba on penda bien.
Merci ezali lobasuka oyebisi bandeko bazanga ki confiance na yo nini po ba mama ebele basika kinga kuna ba mama moko pena yaki out France ayaki melaka ko biloko na TV ba isaki ayaki pena kutana na yo e ba se bato ebele ba bayaki yo bazesu na confiance na ote hein donc oyebisi bango nini mwana sala mabe po ezaka bango ndem basutena kayo po yo moko pena ozana na makokite oyebisi bango nini po bazongisa confiance epa nango. OK musala weza yanga te nazoyebisa bato nyonso baolanda nga mosala oyo eza ya nzambe ntango bosutena mama rachete te mama rachete ndenge azana azala mobali na ye asokipaka na mama rachete namoni alliance elakisa mama rachete bayebi batala na Facebook bamona bafoto eke naza marie mama rachete ana mobali papa azali mama rachete aza na mobali na ye asokipaka na ye ntango bokipaka mama rachete bosokipaka na mama rachete bosokipaka na bana oyo donc lipa na bino botindaka na bana bino botindelaka bana eloko mona ninga na bandeko balongola ya confiance tout mo ba ye kuna la gana keti bakutanga tina zaka na prison oh mama rachete vivra ndenge nini oh mama rachete kutu so botini biloko bateka mais ka musangai batinda papa mukolo atinda ba costume ba chaussure biloko na kala zaka nango kuna kangisi yango pona teka ngona sombela bana biloko akolia bon est-ce que tata mukolo ti pasteur Gilbert atindi costume alati mwana nini a jo na kopesa nazo obligé ko teka ngo ko sombela mwana na loso alors tango ayoka eloko wana mama wana aloba n'importe quoi mais yango wana te eza yango te oyo ya yokaki yango te nga nazali ntango baza na numéro na nga soki oyoki problème mpo na nga mpo naza mutu oyebike bankete esalema mpo na yo ezocontinue kosalema baolandela yo mpenza de près donc yo ovandaka omona kaka pa film ebimba obengo kuna déjà totinda e film donc faut zala moi prudent mpe bajalousie vraiment na orassuré eleki ebele merci mpona baveuve oloba nini mpona moni mpe baveuve awa eza kaka baorphelin te baveuve olobi nini te mpona vraiment eza etinda oyo nzambe atindi biso ntango alobaki baorphelin bakisaki baveve mpo ayebisi biso ende aza mobali na bango alors mpona kozalaka fo kozalaka na bango kolinga kosololaka na bango koyebaka babesoin na bango baza na babesoin ebele nayebi te soki kokopose ata veve moko question ye moko aloba anda bandi azwi mpe na eloko te mbote bo oyo osangisaki epamba mama mbote baba boni yo na malamu oyo osala nini awa mama nga aza mama veve mobali akufa kala bana baokipe yo te baokipe nga te bana mpe misala ezali te oyeka mpa mama rachete atondisa na baquestion atondisa place ne oyo ntango bana basalaka te bana mpe esika kolala eza te nakomaki na nga lokola kolalaka bibembe kosalaka boye ti koko alobi nafungoli ondisa koko mwana nga mama yaka yango nayaki navandi pembeni na ye toaki na bumu toaki bamama veve ebele toakoya kosunga biso apesi yo deja nini banda abenga yo mpena nde omoni nataka nguba yango omoni wana sakombi moko wana asombeli otie wana sakombi moko te ezalaki sakombi 10 nakoteka maleme yango 10 nyonso etiaka wana abengaka mpo oteka banguba ozomona okutu mbongo yango te donc otekaka banguba ONG batekaka nguba te neti babengi yo boye fo lalaka pongi mingi osi na makambo akoteka te olalaka ye asalaka kaka azoswanye yo azobongisa makambo soki mpe nde bamoni na pota boye batindi mo eloko me yo komisu kosala estce sante ono eza esu ya osala koko na nga eloko moko nasalaka bongo mpo mate ntango mosusu nga moko naza na posa ya eloko ya moke kosomba na sombi olobi batindelo nini ngai batindela ngai eloko moko ya kitoko to mbongo to nini to na bana koyesu mbongo anekiti pa marechete yozwa. Yeah. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu nous bénisse. C'est Obeteli Nzambe Maboko, Papa Gilbert. Omoni entretien le kiningi. Vraiment entretien le kimalamu, Nzambe Zolokumu. Vraiment nos remerciements et pas bande konyoso ya association Christ est ressuscité, Christ est vivant ya France. On a gesto basalaki. Je sais que Nzambe ako pambola bango abondamment. Mais beaucoup de misanga tulingaki premièrement ko privilégier présentation makambo nyonso ko sama sotinga tout ça là si mana présenter parce que na yenga mon côté na epena na madame na quelques membres de l'église je pense que je sais pas nous sommes arrivés presque à la fin nous sommes arrivés bon kasi moko bapesaka na moto yo mingi
nakopesa na bonzambe na yo nalangwe bolingo na yo elobisi ngai oyo ozali mpo na ngai natali solo ya bato te kasi monene na yo masiya tina yesu libala ya basantu libala ya bana na nzambe libala ya solo ya basali na nzambe. Dans le mariage 1 plus 1 égale 1. Connais-toi toi-même, connais-tu ton mari, connais-tu ta femme. Haha, bien-aimé dans les Seigneurs, Maranatha ministère d'intercession et de restauration de famille organise sa première édition des lauréats 2015. De meilleurs couples de serviteurs de Dieu. Mama et Souka Yamasolo Katina Bonzambe. Ça c'est pour vous, le couple serviteur de Dieu vivant. Que ce soit couple pastoral, Bokumbaka, église Nankolo. Tous les couples de serviteurs de Dieu partout dans le monde sont invités à participer car il y a des prix à gagner. Pour votre information, couple numéro 10 aura comme cadeau découvert Ya. Couple numéro 9 aura comme cadeau TV Box, un an d'abonnement gratuit. Couple numéro 8, un téléphone intelligent. Mama. Couple numéro 7 a comme cadeau un projecteur. Couple numéro 6, c'est chaud. Vous aurez un jeu de casserole. Couple numéro 5, ouverture de lit 8 pièces. Mamae. Couple numéro 4 a comme cadeau micro-ondes. Couple numéro 3 aura comme cadeau frigo en 2 portes en acier inoxydable. Mama. Nanuetilité au numéro 2. Couple numéro 2 a comme cadeau télévision écran plan. Mama. Au numéro 1, le ciel est grandement ouvert pour vous. Voiture de luxe sera votre cadeau. Ezali Ngolope Mafuta. L'événement se tiendra du 28 au 9 novembre 2015 à Toronto, au Canada. Canada pour Christ, Canada pour le Seigneur. Notez bien que le participant doit s'inscrire au plus tard le 15 octobre 2015. Et pour tout contact, veuillez appeler si vite le numéro 0. Participez pour obimisa couple na yo meilleur couple ya basali na Nzambe na édition ya 2015. Hâtez-vous car les places sont limitées. Bienvenue à tous.